Toi qui n'as pas terre à terre maintenant. Bureau ni na mise o afanda kana ndako bien atamla na kara bien aleki grâce mise na mbongo. Bureau ni na mise ataba na pote na ba oba na kin. Na kina bango wapi? Bureau o lobi bureau à musicien. O ngana ko akoko mape bureau na ngapo aza bureau à musicien ngape na chanteuse. Ngape na chanteuse na carte assassin na fongola sak na l'action carte assassin. OK, na biso ndeti. Bon to tshele vidéo. To tshele vidéo za conception émission na biso. Za conception pene émission na biso. Ya to tshele vidéo au tala. Naza muta bakamate donc na yebi makambo te de fele moto moko akota ngala makambo moko boye alors moto akota na makambo ferré voilà parce que à l'époque c'était vraiment azaki penza vraiment ya kati penza grâce mbisi po bazoye ba bisa sala na star mo mboka alukanga OK afutanga pour ça na émission grâce mbisi na bano tambla na Jacques Kabemba alinganga kutu grâce mbisi habité sono lobani quoi mais ba préféré yaka Habité. Monsieur va preuve? Non. Non? Je n'ai pas besoin. Vous savez ce que je hein? Bonjour fidèles internautes, bienvenue sur votre émission sur la vérité, place où la vérité en face comme d'habitude. Aujourd'hui j'aurai le plaisir de recevoir ma soeur Grace Mbizi la Cerci, maman Rachel, Tomeko décortiquer Marambo Italie, musique, Marambo Italie chronique et puis Makambo Italie bassi parce que tout ça dans mois de la femme. Bonne fête ma maman nyo so balanda biso, ba tontine, ba sœur, ba maman nyo en général, ba na mikena mikol, onyo so za moisi. Le tombé bino ba bonne fête il y a mois de la femme bandeko tout batala rabiso merci d'avance aussi na bandeko ba partager rabiso bandeko ba soutenir biso merci ba soutien na bino ezokoma donc restez connectés branchés to sur la marambo est très important le lot pour la musique na biso et puis marambo Italie presse na biso et puis marambo Italie bassi donc Grace Mbizi la Cerci bonjour. Oui bonjour Miguel. Mère Rachel. Bonne nuit Rachel. Aza bien aza na crèche. Aza bien à la crèche. Grace Mbizi le lot yambio beaucoup plus toi mon casquette il y a qui chroniqueuse. Non, bien sûr non na habité tu es chroniqueuse. Ah d'accord. Et ça musalo sala tu que la ronchoni? Non, pas du tout, eza onde comme singa na stade oyo mais le problème que faut pas se dévoiler à la face, ça fait longtemps na sala chronique na yamba qu'elle invité. Donc ça fait longtemps. Donc là je me base beaucoup sur la musique et puis je fais un peu la comédie sur TikTok. Instagram, là où je suis beaucoup suivi, donc voilà. Voilà, mais chronique tout le bien parce que ça pour que tu aies un bout, tu es qui on a chronique tout mais qu'on le bien après tout le bien la musique après tout le bien maman Italie bah si déjà na début pour toi la mois de la femme, moi on a bien maman, mois de la femme et le bien connu. Mois de la journée de la femme. Ah, le 8 mars, toi le 7 mars. Le 8 mars pour moi c'est le quoi bah jour tout hein. Le quoi bah jour tout. Donc, moi, je trouve ça normal. Je suis une femme aujourd'hui, le 9, le 10, en décembre, je suis maman, je suis une femme. Naza Mwasa Moutou, Naza Mama Moutou, Naza. Donc, voilà, je reste une femme pour moi tous les jours. Le 8 mars, au Sénégal, papa va la binoni de maman. Papa, je sais pas. Pour la journée le 8 mars, c'est la journée spéciale pour la bino. En fait, on a mon mois de la femme. OK. On a mon mois mobile mon bino. Parce que le 8 mars, c'est un jour vraiment bozaka otokolo baki bozaka na valeur plus to bosengaka yo senga retini na mutu oyo zaka na to chéri. Ça revient même je sais pas net Saint-Valentin ce qui est jour spécial chez moi ça n'existe pas. Oh Noël bonne moi j'ai pas de moi je vis ma vie normale. Je ne vois pas faut calendrier du jour beau et non. Nga mobile nanga ndenga aida ngai ko sokola basani, il le fait aussi le 8 mars. Mobile no sokola ko basani aida ko na sokola basani. Mais nana ndako munene ti. Nana chomba moi nana chomba nanga nana salon munene nana couleur munene donc mobile nanga so mobile nanga asala il travaille sokola basani, sokola pe toilette parce que j'aime trop la propriété.
Donc voilà, c'est normal. Ah, d'accord, na volonté na to ils ont obligation, ils sont obligés. Ils ont obligation parce que ce qu'obligé ba na mi ba la poto. Obligation est arrêtée. Il faut obliger un homme. Mais ba la poto surtout. Oui, faut la chose c'est vous. Donc il y a mon téléphone mobile na faut sur la bassin. Oui. Moi ngande na sala serpillère na lingate mobile sala serpillère. Ngamo na sala serpillère. Douche ngamo na nettoie mais mobile sala nika au moins toilette tous les jours sokola ngaba san tous les jours c'est normal. Non, mais c'est pas normal. Merci. Mais bien sûr toi na moi na bino mais c'est pas normal. Eza na moi na biso eza na moi normal mobile. Ba san on dirait il faut sala konika toilette c'est vite fait muta ko sala. Mais ko yibisa monter sur ko ko basani. Parce que j'aime pas voir les assiettes sales. J'aime pas voir les assiettes traînées en fait. Mais yo pourquoi pas sur là? Bon, en gros, si tu veux, j'aime pas tout ce qui est lavé. Kosokola bilamba, kosokola basani, tout ce qui est lavé, j'aime pas trop. C'est pas trop, j'aime pas trop. Bon, on a la machine à basani, si tu veux. On a la machine à laver. Mais tout ce qui est assiette, bilamba, j'aime pas suivre ça. J'aime pas. Me mêler en fait. Voilà. Grâce Mizito, dans le début à chronique. Au musalo bichon to yebio to kozo nga moi sima po le loto to yambio vraiment na fauteuil jaune voilà sincère ouais c'est vérité moni musalo to sala era batu beli ba linga ba salango e bena batu musu ba via un jour moi na salango to ndeko na salango mais réalité batu beli ba yebiti to lingi vraiment za na biso sincère e biso passi na malamu ya musala oyo lilo ça fait combien de temps déjà bando chroniqueuse 10 ans bando chroniqueuse ba difficulté ni no kutana no musalo bon ngana pona ko ça tena kutana ngala difficulté te hein yo yaki no gamba mo tanta enta tenga bano sala émission ba sapeur ouais ya musique ezande ba musende ba benda kingai bangonde ba luka kingai bangonde ba luka ki par exemple na sala ba émission moi ça m'intéressait pas à l'époque nazaki na Congo Mikili bango ba linga écoute ma kama musique te. Donc il y a ça pesa qui délire na créa qui délire nanga tout ambiance nanga loko nanga moko boye donc et difficulté kozate parce que zaki loko moko na bateau na banayi ko sala ezaki to banayi ko lingelo Congo en fait donc il y aura pas de difficulté net bateau musos na mona non il faut les canabattoirs donc conception ezaki oui ba saper voilà mais musique ezaki des musique benda kinga lokola exemple Michel Bosso na saki émission na ezaki Ferré c'est Ferré qui m'a demandé na tant boîte na Bimaki voilà oui donc avant toi non on a Michel là je connaissais même pas des poser ba Michel ba c'est sincère toi sur la vérité c'est sur vérité on comprend avant toi non on a qui journalisme aux on formation to tangela en place non et l'autre ni formation ni classe et l'autre ba courage na ndo kota pour s'imposer grâce Mbizi c'est ça premier artiste au yambe obieza kinani Ferré. À l'époque Ferré Azaki on était trop bien avec lui ceux qui n'ont comme un peu chroniqueuse c'est grâce à lui parce que moi je voulais pas faire ça en fait mais il à côté kinga non sala des fois non pesa nga ba question des fois na ko laksanga non ba sala raboui voilà Ferré moko voilà première émission même alobaki ke osa nanga tango boîte noire ebimaki abaki na boîte qu'on a générique après to sala émission na yo je pense que mbala moko non aucun de mbala moko donc to sala ki na tango boîte noire ebimaki j'étais journaliste à Liboso wasaki émission na tango boîte noire ebimaki bwana boîte noire succès makasi mais nanga ko ba boka nga na générique tu vois faire à boire que ça émission même il y a dit l'ondola hôtel émission Laura Tendance a dit l'ondola ko ta benga kingai au sala émission na Ferré tout biso peut to sa émission na Ferré tanga la personne qui message pas faire le ozaki zengi tonini ngana ça déjà na yo pourquoi tu te prends pas pour une journaliste na ça na yo ça suffit je voulais te lancer dans la musique après là j'ai commencé à faire avec des Fali avec des Papa Wemba des Kofi par téléphone tout le monde commençait à m'intéresser c'était par rapport à Ferré Ferré déjà tant yo bandi 10 ans passés néo donc si je comprends yo bandi chronique na 2012 mais je sais les bosso pa boka kingai na mustang na bandi Ferré ba musos ba comment boka ngane après même c'est Ferré qui m'a lancé en fait si tu veux donc ezalaka ka mbalama au Ferré bou abengi yo ya mbanga mais to bana osola déjà na tika la kutu na Mathias na ndako wana na ofanda na Emerenville ayaka mais relation aux non artiste déjà pour atikela kona bana na ye bana te Mathias petit amuke wana lelo akola mais ça on te comprendre mon bato la biso ba mikolo ba responsable bato la biso batamaye de bato wana ta zo fa na mela na mo excuse na mo ouais na mo
Donc déjà il y a chroniqueuse, fait rigoler à artiste. Niveau relation ni beaucoup maintenant on a artiste à comment niveau il y a tikilo moi na besoin une relation ni. Mais tout ça qui bien tout ça qui bien faire banaï koya nandako tout ça qui bien tu azo pesinga pe na ba émission à l'époque na bano boké na ba émission surtout abanaï ko coachinga. Moi je connaissais pas le milieu à la base. Pour être clair, je suis congolaise de Brazza. Aujourd'hui je veux le dire parce que c'est la vérité. Non malembe papa ngam na lobby. Tu vois non na côté na milieu mo bo fele motonde à côté sangaye. Vous comprenez? Donc fele bato ba côté sangaye. Moi je connaissais pas le milieu congolais à Kinshasa. Pour être clair na trop motaboite té naza motaba camarade donc na yebi makambo té de fele moto moko à côté sanga la makambo moko boé. Alors moto à côté qu'on a makambo ferré voilà parce que à l'époque c'était vraiment azaki penza vraiment ya kati penza. Donc on partageait donc on fait na faire la téléphone même 2 heures du temps. Dans ce faire la muki na tongo déjà to fan na téléphone 2 heures du temps. Azaki tonton ningo oloba. Azalaki frère kaka papa ko compliqué vite azaki ka. Non compliqué vite. Pourquoi bolingi ka ko na yambaki directement izaki fallait. Voilà fallait azaki na Côte d'Ivoire. Je me rappelle azaki nanda kona ex nanga à l'époque. Tout le monde appelle moi je connaissais pas na yambi j'ai demandé c'est qui oh non c'est fallait tout j'ai dit ah bon OK. Non comme à lobby tata 16h non 11h tout coup na la Concorde tout ça l'émission. Tout démonter par rapport soit ba Kuza qui est azo bimana moi c'est y a président à Côte d'Ivoire à l'époque. J'ai dit OK. Tout ça là n'a fallu émission. Après et que je commençais à faire avec tout le monde. Bah tout ba comme bois kangana comme ça na ba mise tout. C'est parti. Donc difficulté zakita. Ce qui difficulté dans l'exa difficulté pas à faire ou bien fallait non. Fallait 50 conditions montées. Na sala émission na to yeba na gipete. Moi je connaissais Fali, c'est un grand artiste mais je le connaissais pas ndeto fandi bondenga no to yeba ni. Donc difficulté zate musala. Na monde chronique et comme là te que sacrifice to bimana musicien. Na c'est sa question. Abattoir na leka na abattoir. C'est sa question. OK, c'est ça. Zana biso bref. D'accord. C'est sa question nanga. Ko zano presso répondre te peso comprendre question te. D'accord. Banda musala o et comme là te musicien moko bande ko bonimisanga bana basu batala biso bolimisanga pour toi moi na bino. Et comme l'autre mission. Mais cela n'a pas na moi respect peu na mobile. Na la prom noté. Non cela peut pour ba question o ba terre à terre trotté. Ngape mbala nga otala émission o donc ngape. Ba no mundelo ka pe. Non yo ko tanga mo eza mobile mundelo pa yeba mindela le ba comme balingala. Donc cela na moi pe moi ça mo to appelle 8 mois. C'est moi douceur. Voilà. Na mama pelelo. Et comme l'autre que o le kana tatami. Tatami émission na invite musicien mo roboué. Abiso avo ça na émission fona tanda. Tatami en fait. J'ai dit nazo baka na yeba makambo wana te. Nzambo molanga je veux pas mentir. Nga musicien mo te e o atako to pona bwaka yo bien pongana na cette émission no fo le kan fo na la yo non. Vous êtes sûr na biso? Non moto moko apesa nga condition na te. Moi j'avais du boulot. Papa, oy musala. Nga nazana musala na kati na nga. Donc moto azana musala na kati ne okoyele ba loyenge pour la te. Okoyele ba loyenge pour la te. Moi j'ai du travail en moi. Bon bureau ami ici. Ah, mais oyebi oza aventurer. Prompte. Nga déjà quand je parle avec Kofi Olomide Yemoko. OK? Si je veux parler avec Fali, je veux parler avec Fali na niveau nanga, je veux parler avec Fali Yemoko. Si je veux parler avec, par exemple, pas son papa, ma tante, son papa, non, solana yé moko. Si je veux parler avec Ferré, non, soit na Ferré yé moko, na niveau ngana sanango. Na ko le kate yo ya dada ou bien na le ka o faire gagner. Ah, na banili bon motonine. Papa na musala o na umeli peti na grâce mbizi la sexy. Nga luka ba misente ya na lobby non lo banonga ba no sa délire na nga mususu. Mizi se ba misente ba lukanga. Baronde balingana comme avec nos chroniques musique babenga chronique musique voilà nga bano sa makam na musu bangonde ba imposer kinga mete ba yo senga na le kana bato non loba ke mobala linganga na moi si oui mais c'est pas que avant na ça l'émission faut non mais comme là peut lingana pe bon à part musique vous vivez peut-être na musicien comme na bima bana na koma na musala o qui chroniqueuse parce que na yebi fia ba musicien na voyage na ba musicien na lala na ba musicien na tambla musicien na lia na ba na yebi musicien
comprendre nayebi via ba musicien makasi nayoka yango nkele mpo na nga sortir avec un musicien namona musicien nkele mpo na nga et cela dépend que de moi na préfère na bima na yo ke na bima na musicien parce que je connais leur vie toi aussi tu connais leur vie na mobalo aza nkele mobalo koza no bogo so contrôler kita mais aza nkele moi ça me dégoûte. Attends il y a des musiciens qui sont un peu sérieux peut-être parce que ça mis balé ou bien ça mais moi délire à musicien ça m'intéresse pas. Mais ça capable là la moi c'est ça les musiciens exemple là la peu moi c'est de côté de tourner est-ce que est-ce que écoute bino étali tu le sais pas capable peut pour tourner Michel à la moi à la journaliste et la journaliste ou pas moi c'est oyé bien moi un homme comme ça m'intéresse pas. Moi, musicien, pour moi, j'ai pas dit que je suis sainte que nabima na musicien te wana na kosi. Pour na musala oyo, to lia na akabiso na biso, to viva akabiso na biso, to se comprend non, to kuta na to zalaka. Moi, j'ai passé ma vie na musique. Tu vois, j'ai passé ma vie na musique na okosa te na za sainte ona na bima na musicien te. Na bima na ngape, mais c'est pas trop mon délire. C'est pas trop mon délire. Ya délire nanga te na bima nanga na aider yo bane ba former na salon mota former nga zate mota pesa nga coup de pouce na début ado yo coup de pouce et ba bien un coup de pouce ouais, voilà que non faut poser comme ça des questions tout vite fait il y a un jour peut à pesa nga cours ici là ado yo émission na yamba José de Londres yem ta salanga développement soki ninoana après la kisanga on fait comme ça il y a journée moko il y a vite fait nazaka gratter et puis na truc combat qui vite fait c'est tout et arrive à peu fouta musicien mbongo avoyamba papa tata mi kuti no le katende mbongo na pesa musicien pona yamba ngala bi musique bango nde babengisa ngala zake na musique ngala zake makama musique te ça m'intéressait pas grâce miss non rappeler à ton sur la vérité oh non, fouta, non, mais ça va preuve. Et arrive à te. Mais ça preuve. Toi, sur la débit, n'a pas tout qui plus toi la moi de la femme. Papa. Le cas la tatami avant mais ça peut se émission au boy au wangani. Jamais. Ba bureau ami c'est ba si sur la makami c'est comme makamba bureau ko bureau c'est quoi? Au futa mbongo te papa maman. Ba bureau ami c'est pas pe batut. Au va na chiba mbala bureau yi binzo. Et moi aussi go. Non mais ça t'a pas na classe. Non son classe. Toi le 8 mars. Mais on dénigrer ba bureau. Na lobby na dénigrer na kono ke na bango wapi. Yo ngi na mata maintenant. Donc na bango wapi. Bambalo azaki pe bureau. Bureau ni na le kinga na mbongo ya musicien le kinga na mbongo. Atambola bien avant na ndako bien. Toi ke na terre à terre maintenant. Bureau ni na mise o afandaka na ndako bien atambola na kara bien aleki grâce mise na mbongo. Bureau ni na mise ataba na pote na ba oba na kin. Na kina bango wapi? Bureau o lobi bureau musicien. O ngana akokuma pe bureau na nga po aza bureau musicien nga pe na chanteuse ti. Nga pe na chanteuse na carte assassin na fongola sak na l'action carte assassin. YouTube futa nga par rapport à musique na nga. OK? Donc solanga bien, mege solanga bien. Solanga bien, tout ça comme musicien, tout ça comme bureau, tout ça comme musicien, musique. Nga sala déjà émission na ba bureau. Nga sala émission déjà na fandi bureau, afandi to sala émission to so makamni, ya ki bureau. Mais non. Question na ngaiza, grâce musique toujours futa musicien mo mbongo. Papa, jamais. Po yambai. Jamais. Jamais. Ata libanga. Au moins dans mon internet, fut aza plus dédicacé à lekingate. Nga ba musicien tout ba boakanga. Na futa mbongo te jiba bokanga kuti nazaki chroniqueuse te nazalaka jeune à l'époque na 2011 na Afrique mais jiba bokanga na yebi kuti mebali te eloko te mais jiba bokanga libanga liboso na primus biloko grâce à mbizi na yebi kuti kosala libanga te nazwa mabanga tout nazwa ofele. Merci na batu wana na biso vidéo za ba 35 minutes mais grâce mbizi tellement ok na biso ndeti bon to tshele vidéo. Autre vidéo de conception émission na biso. Eza conception pene émission na biso. Ya on autre vidéo au tala. Na batu au tala biso. Na sako atona sur la vérité mikolo bolanda biso. Vidéo est GG. Grâce mbizi. Po bazo ba bisa sala na star mo mboka. A Lukanga. OK. A futanga pour ça na émission grâce mbizi. Na yetu makambo te. Bon courage. Naïb Makambote.
Sur le soleil, moi, je ne veux pas rentrer dans les trucs comme ça. Il y a un lobby. Dans le lobby, papa. Je dis, je ne connais pas, c'est tout. Le lobby foutaille. Problème est athée. Problème est athée. Yo, il a débordé. Oh, moi, il y a mieux. Vérité, Zad. Papa, bimisa na lobby. Papa, ngana ya karamabe. S'il te plaît, au moins, il a lati loubutin. Hein? Donc, non respect. Au moins, tu sais qu'on non respecté loubutin nanga. Pour na comme ma voyou na plateau, non. Comprends, non? Kene nanga, ne le ba maman bilabe, kene nanga la douceur. S'il te plaît, toi le 8 mars, kene nanga la douceur. Toi le 7 mars, le long. C'est toi le 7. Na minute déjà, tu comme déjà, moi, c'est respecté ngako. Mais yo solo la vérité, toi papa oui robo na lati à combien? Les a prompté. Na lati loubutin. Soleil à lobby au foutaille pour yamba. Problème, y a lobby problème mais pour le babouille. Ça quand même reconnaissant. Na artiste na biso quand même. Problème exact. Merci. Aza merci. Merci. Au faudrait combien? 200 €. Pour yamba une émission non. 200 €. On est sur vérité bimi. Yo dinga to ya kabo. Au bénéficiaire ni na musalo avec journaliste. Beaucoup Willy Toka. Willy Toka par Willy Toka centre vie nanga. Willy Toka. Aza belé a représenté Bela solo bébélé. Aza belé papa wana. Est-ce que le lopo regrettera na makambo nyoso moni na chroniqueuse. Le lopo soki o vandi ezaki a référer au salon ka. Non, na regretta le côté. Ah bon? Nyoso na sala j'assume. Na regretta le côté parce que yango ne comme ça na grâce mbezi. Yango wana OK placement bo ba respecto ba pesi au place ba mbio na champagne ba ya mbono honneur taka ndenga azaboy au mwa bobule toka na Paris okutana milliardaire millionnaire te même milliardaire aleka ba ne va ba millionnaire kande na zabo na konda na ngaboy libele telemi à 6 000 € Champs-Élysées ba valeur maintenant au fande boy moi boy ba kabelo 10 000 €. Ba valeur je peux pas regretter, c'est ma vie. Ce qu'il faut pas racheter la salle. Tu racheter la salle, on te pourquoi racheter? Pourquoi racheter la salle on te soyo? Tu racheter la mannequin, na Gucci Versace. Ah, d'un thème mannequin on dirait. Ben oui. Ah ouais. Ah ça Gucci Versace parce qu'il a déjà tant azoko là déjà na aza mingi Gucci Versace les deux marques. Après ils appellent témoignage, ils appellent tant oko là na ngope vu qu'elle est connue donc et ah ok ne bien anzela bien déjà. À présenter na Gucci na Versace. Le lo ebiso aux Arabes Brazzavilloises. Les amboka kitoko, ba Brazzavilloise peut être arabiso. Mais pourquoi au Pesara face des Congolaises? Les Arabes pour l'année parce que au centre na bino ba Brazzavillois, vous allez na ba musicien te pour la visibilité, to au corps pour ça la chronique où c'est présenté que aux Brazzavillois, mais ça la chronique générale. Et nous on déranger monsieur mais pourquoi on se cache que aux Arabes Brazzavillois te ou non plus congolaise que Brazzavilloise? Bon, na sala déjà roga assez abwakanga déjà. Na sola bien na roga tozala kabia kabela ngape. Na sala pe émission déjà 2 ou 3 na roga Doudou Kopa. Moi je suis ouverte hein. Mais ce que j'ai remarqué ba Kongola Kinshasa ba linganga mingi ke ba Kongola Brazza. Yango na nga poferaka mibali abimana ba Kongola Kinshasa. Moi na nga za Kongola Kinshasa Rachel. Tu comprends? Ma fille, elle est moitié. Ma camarade nanga baza congolais Kinshasa, je m'appuie beaucoup na Congo Kinshasa parce que bango ne bafulanga. Donc, papa, au moins papa faté ça autant l'émission oh on a pe non senga passeport. Yeah. Mais au baye pour nga non so makam nango zo baye pourquoi? Déjà au Brazzavilloise passeport au senga non nini. Les regards comment on peut se passeport? On a tout nio on répond ngati. On a tout nio aux aina Sonia aux la Brazzavilloise na TV pour le lot au ipsi aux Brazzavilloise. Mais yo yebi bana bafulanga. Biso wa Congolais. Mais voilà, il faut pas être pour la tap au quoi pour le baoza Brazzavilloise ba Congolais ba fuluka parce que aux aina musa na obondo sala obondo sipesa bato. Mais la Brazzaville on qui naza moitié na 50-50. Voilà. Mais je suis moi je suis à l'aise na ba Congolais Kinshasa. Congola Brazzaville, je suis désolée de le dire, na mon abango ba façon na bango, tu vois. Moi ça m'arrange pas. Je ne suis pas trop habituée. Mais je suis habituée na Congola Kinshasa. Même temps nazaki mwana muke. Pourquoi on a dit que jiba bano bokanga ko nazaki chronique est nazaki mwana muke. Pourquoi taki na profondeur te. Nga na mwana muke ma kinda déjà kin. Na mwana muke na bima déjà la bazairwa.
nakena kino mona ke koluka mobile na ekota mobile na ngala kino. Qui on a âge? Ngai mbana 17 ans. Ton jiba boaki. Ton jiba boaki ngala 17 ans ou 16 ans. 17 ans 16 ans. Donc nakena bondo sa vini. Ville na bando sala. Vini nyo bondo sa. Fi ezala kité. Ozayi mwana nani? Jiba bana ekolala na hôtel na biso. Hôtel bato bayebi otombongo. Hôtel la mobile mama na biso. Hôtel Marina. Jiba bantu yebana na jibe à l'époque na hôtel la mama na biso. So na yebi ka ke jiba za loger na Marina. Wana ngapi na ye ko déjeuner na ye ko déjeuner pona mona ka jibe. Côté na yeba na yeba jibe. Voilà. Lelo comment ça la musique? Ba souvenir aussi sur ya où il est tout comme aussi si ba souvenir té. Na biso ko émission bande belé ba na poste ça musala. Mais tant on a biso trop ferme na comprendre. Non, on a trop ferme, on a trop fort mais ça té. Mais quand tu vas vivre dans l'intérieur, tu as vu que na za audité deux fois. Audité deux fois. Na za ba pas fio. Ya ba sorte tout. Lelo libele telemi ba pesa nga 10 000 € na ya wule toka calamité que no telemisa libele. 6 000 € à Champs-Élysées. Et ça, tu as un bon lieu, tu as un Turquie. Non. Il y a Champs-Élysées, Penza. Côté Kim Kardashian, côté Nenga Penake. Grâce à Nin. Il y a Moussala Oyo. Ce que vous voulez, tu as à l'aise. Grâce à Moussala Oyo, ce Moussala Oyo, tu as un banate. Ali Londola, Baksani, na Moussala, non. Il y a du Londolé, dans le bina ba Doyoué. Avant, on a la chroniqueuse, on a la fête anniversaire. Naïba Bango, tanga comme chroniqueuse, il a dit c'est des gens de Yaya Obayambanga. Na tuni makamsu yoli makamsu. Na tuni abaksani na msa. Et le côté, Naïba Yambanga, c'est tout, abaksani. On a vu cette vidéo. Vous avez ex-joueur ni. D'ailleurs, lingi tango émission no ekota esilinga libala na ngai kufa. Oyebe wa mutema mabe. Ba no za mundele. Azoka pe. Te na bi oyebi ke oza vraiment mutema mabe. Ba je na bino ba journaliste mibal boninga ko tulisa bandeko na bino. Tala ba je o. Je bozo tula pour na parcours na bino. Ah, oza fermé. Mais dans parcours oh yo zo le babe o ba ex. Maintenant mobali ni na olinga mobali yo ko motangela nga ba ex. Nga na ye na nga émission. Tala yo ko OK na ba ex. Voilà, mais dans la ponatula, on est bien de amitiés ma belle. La salle de moi, les camarades sous émission. Non, quand ça pena Jomba, mon gars, yemoko. De Azunga Nayo alors. T'es tout ni quoi. T'es na yomoko. De Azunga Nayo. Conditions zarani pour les cana pour bazo na Congo Mikili. Si je me trompe pas Congo. Il y avait pas de conditions. Na kutana Yves Kabemba alinganga kudute. Na bano tambla na Jacques Kabemba alinganga kudute. Grâce mise habité sur lobani quoi. Mais ba préféré yaka. Habité. Monsieur la preuve? Non. Non? Je n'ai pas besoin. Vous savez ce que je hein? Vous savez ce que je on a besoin ouverté. On irait aussi sentir qu'il est préparé pour la mission. Bon, prendre peut-être au l'équipe. Le lot au grâce mise la Cerci. Au tika chronique, bah réseau ça pour comment chanteuse. Vous êtes sentir à l'aise comme chanteuse? Oui, très bien. Vous gagnez les tini na koyembo gagner. Ben, je gagne ma vie normale. Normal. Non, vous gagnez nini na koyemba. Na chronique vous gagnez ba ya wili toka. Ka ba ya wili toka kakati baza ba beda shu ba baki solo Ruth Beauté. Partenaire. Ba baki sami ba Rachel Futa tete nda maboko bank ndo ya mwana na ngai Rachel Futa. Abaki sami. Ya joli maya la masango à foire. Ya joli maya la masango à foire. Tozane banda. Avant que tu n'aies comme chroniqueuse, avant que tu n'aies bana. Si les autres na garde à ka batonanga kala. Ba merci ko la première dame de Lausanne. Ba bienvenue kindeng batonanga kala. Si les autres bazana bango na chronique, ba yepeti na musique nanga. Na ba ito sur la musique. Après dernier single zaki single oyembela ki Mbappé. Bah projet zani à Pawana. Sinon bimisa, je crois le mois prochain. Bimsani. Nzembo mususu, je pense non tala soit non yembe la boule toka, soit non saka nzembo normal. Bah producteur ba yete. Nazana producteur. Nazana producteur Jobera. Nani? Jobera. Jobera comme moto. C'est ça maison production.
Ndoule maison Ndoule, la belle Ndoule, na kata la belle nae. Yé m'ta produit ça nzemba 2 à 2 na apporté ça déjà 3 ou 2 nzembo nanga déjà. Donc là on travaille sur nae. Benda Ndoule. Reproche tu pas ça la Graspis. Ya nini? Na vie non réel dos arabo. Ba tu reproche nini? Oh yara mingi. Ah. Baloba nini? Grâce à ça a souté la biloko. A surtout que là oh azanango lelo mimi na yoka ka mingi ngwana na surtout que là li sumuni oyo santa osala te li sumu zate na sala jamais na kusala jamais li sumu na kota nda kwa nganga te na simba kisi te mobala batu pozo te me bala bango mo bayaka bango moko bayaka boyo ko boya te Boya makama bongo. Na boya. Ngapela ninga bela bato Parce que na bika okole nga mingi te. Après tant ngolo baki bozo tula te na kala na bano ninga na change pe ndima nga pete ya. Oyoka so mingi. Na change te. Na change te. Moi mon temps changer te pour nos baliter. Badinga ba obala Karina Balia. Yo promettais biso la taba voile. On tana ba voile. Alors comment même c'est mission comment tara ba comment ba tout à l'heure même c'est mission na la tara na za na classe bo yo ligina ba no na ba Moninga bali sepela yango salia. Moninga bali sepela. Nana bali. Bali bala no ba Facebook on a ba photo on doit ba robe ti lelo to bala te. Ni fiançailles. Te. Biko na ngwana zemi. Te motabala zate. Yo a gentil to ko se na TV. O ko se ndekla biso ma likambo poani. Yo ebi libala. O ebi grâce temo. Ouais. Oui, grâce à moi. Jeudi, vendredi, samedi. Oui, bien, jeudi, tout le monde est vidéo, bah, autant en bongo. Oui, bah, autant en bongo. Bah, filmer vidéo. Mon bas la PC mbongo. Grâce à ça, maman, a payé 3 000 € en euros. À foutu, vendredi, bah, que mairie. Hein? Aux autres, vendredi, grâce à moi, que mairie. Libala au l'état ayebi. Samedi, grâce à ma kinabiso religieuse à la robe à voile, à la alliance ninga à la alliance. Grâce à moi la robe à voile. Oyebi Malika. Ça la paix chronique. Oyebi Malika. Très bien. Malika oyebi. Très bien. Malika pe kanga lopango te. Malika. Mania. Bakanga lopango. Nga sala bajoane bele bakangela ata nga nga bakangela nga balopango ata 1 million de fois nga bakangela mapango oyebi kanga mapango nga kutu bayana bakanga mapango na ba 5 casier bomona 5 casier bomona maputa bomona kosima papa kanga wana kanga lupa na sala ngo na ba Afrique na poto na sala ngo bakanga mapango wana na ba 5 casier. Pas de casier, bah 5 casiers, bah tchèque costume à papa, mais kanga lopango. Ngana star. Yoba. Bakanga nga, obo no kosa, no rectifier te na lobi bakanga nga ba mapango. So il faut mapango bakango kimi ou bien ozaka na kata yo ebi histoire na ngate alors papa. Oyebi histoire na ngate. Ngana ya poto libala, nga mobali motamema nga na poto. Pour ton information. Yepa kanga lopango, wa mundelo wana. Tika ba vanti to so makambo za serena lobi na yo nga mobala memanga na poto, OK? Na bano fana na Roumanie. Moi j'habitais pas en France, j'habitais en Roumanie. Pour ton information, nga la bano fana na Roumanie mobala memanga poto bala na mairie na robe à voile. Nga papa na ngate mota memanga na poto mobali na Roumanie. Do ba memanga na Roumanie poto bala na Roumanie pour famille mobala na zaki roumain à l'époque. Tant on a meminga na Roumanie, na bina papa na biso na obala te.
en plein libala papa nanga buta pareil ko zonga na Roumanie pas son âme na ko sa papa botanga ta kufa je dois respecter parce que mission famille mbise ba famille nanga ba otalango tu comprends non donc na koko sala base mais pas je ne mélange pas ma famille na base OK na sala toujours base ngama ko ngana kima libala donc papa boti pour ton information papa ayaka ko zonga na Roumanie en pleine préparation libala Oyoka, j'étais trop jeune. Nazaki mwana muke na loba na papa na obala te. Papa pona ye aye pona libala. Pa yebaki ke libala eza na Roumanie. Tango comme na Roumanie na bi papa nga na obala te. Samedi nga na okine na mérité. Vous comprenez? To kima to ya Paris na papa. Problème est ça, papa. Mais nga na nga memanga po babala nga na yaka ki pour une semaine à zone Afrique. Donc na yaka ki ndepona la ta robe à voile. Quand on parle de libala, c'est ça robe à voile na mairie ayebi, na l'état ayebi, obi kanga le pango eza yo nanga ba camarade. Je parle pas de kanga le pango na bengi sika ba camarade ou bien Pamela Chekola ye ou bien na bengi. Non, je parle de libala, OK? Pour ton information, libala, ba memanga po babalanga na la alliance. OK? Donc mairie na église. Donc ce qui est problème c'est que madame parce que na mairie ba yebinga, madame interne na boya. Ba memanga na poto pour une semaine. Exact pour na ofana ngam na kima na tikala na poto. Pour ton information, en pleine préparation à mariage. Donc yoba kanga mapango ndezebele. Tu comprends? Nga kanga mapango. Ma ezebele osala ngotro. Dans la journée, on a la anniversaire à moi, on a racheté tant que ça 1 an. Hein? Tant que ça 1 an, on a dépensé ça la pamba. 2500 €, on a dépensé plus de 10 000 €. Anniversaire à moi, il y a une année à Rachel. Vous comprenez? Je suis en bala. Au pesanga nandimi na bala. Papa me passe là au CP là. Même yo au CP là. Na ko bala incognito na bala d'abord moto azana mbongo ponga mobala na mbongo te simba te jigolo esimba te mwana muke o moins âgé que nga esimba te nga na star na osali bala ba star mwana fête mwana nga ba traiteur bazalaki ba sécurité bazalaki na porte mindele ya ba étranger et bon nga na bala sécurité za te traiteur ezalate na bala na sala molili no bala pesa sala pesa telle lumière DJ miel pe na pointe ba star pe bazar wana fera oya ba star ba oya nga oya tika fera golavana problème était yo o balo bi ba bala po basi ba bala mi bali to mona mais wana ba aventure mege tala basi mususu bazana ndako mabalo balati ba alliance balata ba robe à voile ba souffrir nga na m'arrêter mais nga mobile moko boye a positionnanga na balinga te mais nga mobile moko de boye a positionnanga apesa nga ndako voiture kolia nyonso tout mwana musala ku nazala mwana musala but muso ba okende ka luka libala na loyenge mais o souffrir ata mwana musala zate ozo souffrir na ndako libala papa ndako libala ezaka bongo te biso to kima ndako libala na boya na nga ba engagement wana na boya mais jour nga na ondima il faut apenza moto sentir soit bami da chati ba obala ba vital camera na pe na obala vital camera na nzamba otinza nga vital camera azela déjà po o azora nga soin déjà vital aleki ko to papa vital camera donc nga jo oyebi ke nga na obala oyebi ke mobali wana abaxi so se belé na vie nanga pour l'instant le balanga on n'est pas encore marié souka na stabilité o jo na obala stabilité fo mata na ko bala te mobala za ku na voiture tazana ndako te boni ba aventure quoi. So lien sur la trésenne. Boni ba aventure. Et ça alliance dans la depuis ça fait 4 ans avant na bota. Mon bala kufa. Ah boni ba aventure. Bon lien si le bon a fait cité. Tout le question ba. Ba musu ba ko sabino na ba internet au monde te place ba otangla ba mbongo. Mais yo lien sur la expliquez biso mobala ngo ya nani, mobali nani. Tout le monde a fait cité tout le monde alliance. Au lobby on peut très bien alliance sur la je m'excuse notre boîte biso. Alliance mobala ngo eza ya nani. Papa vina ngai. Tout na bombe finanga. Tout na bombe. Tout le monde peut se faire mériter. Tout le monde peut se faire ba jumbongo te. Mais na ko sabino na ba internet tout le monde place ba futi mbongo libala te. Mais ba ko sabino bine pe o kene kana be wana. E ko ngla boza ba ta santi bo. Donc là. Oh là là était Nanine. Je joue libala Karine.
Aux aventurés. Maintenant, on libère la grâce, il y a grâce témoin au Bengangonin. Oui, il libère les alliés. Ah? Il s'appelle Alibalat. Il y a alliance, il y a grâce témoin, il y a alliance. Yoka na bandeli, jeudi, vendredi, samedi, ok? Jeudi, baktangeli grâce témoin. Mbongo. Vendredi, à Kenabiso na mairie, wana libala. Je préfère même libala mairie, car moko ya mairie, déjà ils ont libala, pour ils ont reconnu la mairie. Ok? À Kenabiso, sur le même jour, le lendemain, à Kenabiso, 3 jours successifs. 3 jours successifs. 3 jours successifs, wana. Samedi, à Kenabiso, na religion, là, tu robe à voile. Mettez au Bengangoni. Na oyozo benga, na oya grâce témo au Bengangoni. Nga la loane za kanga lupang, nga basalanga bakanga lupang webele. Ba auto sanga kanga lupang kala mingi kutite. Tozo mona ba vidéo te ni fou. Mais à grâce, na lebi Malika pe obenga libala, o Malika. Tena tune obe a Malika pe obenga ngoli bala. O basala ki ya Malika ko to mona ki mobala sala demande de fiançailles, mobala fukami. A fukami, a sali donne-moi ton doigt. Mobala tie doigt. Ba tie bag ya Malika kuto. Malika kuta za star makasite. Mais ba tie ye doigt. Mobala fukami. Oyo zotanga vidéo eza o mobala lobi a fukami a sali demande de fiançailles. Mino bosala ba aventure. Grâce Mbizi. Tikanga pardon, tikanga ba question non papa. Tikanga et si les papa nga fala kezo nga responsable. Yo so makamba ba muso ba responsable nga. Comment chiter? Voilà. Comment chiter faire la fête mission na biso merci. Na maman la Rachel. Biso à ce net moment merci na Evan Tumba na 400 vex patron. Bien nga Evan Tumba na Anvers. Défaté patron Dimitri Manga port de la chapelle. C'est. Ma biso kumba biso zong biso Flavie Panda grand frère propre Flavie Panda le tout puissant ingénieur Bongongo. Union européenne, Union, merci na Chancel Mbemba Demidier, merci na Gelor Kanga, merci. Le lot n'into bandiko batala biso ba profiter. On a ba fille au batala ko beli. Le lot ko biso et lo nyozo kabola ba couple. Ba jeune marié, ba fille na ba yaya ba bala na bana basi ba me bolingo na poto ba ba ofanda veda pina penati. Mais parce que ba osala pressé. Ah ouais. Mobala lingi na yo alingi le makama ko bala te. Yo wana ozimbongo na yo. Oye na dekasi. O to bala na kaka. Ba filmer ka to bala na ezo umela te. Ah ouais. M'as-tu vu kolakisa? Donc soy ba bala na poto zo vanda te zo umela te eza po basi bozo pesa mi bali bo bala bon. Oui, nga ba obala nga. Et puis na sambela ka mwana nga Rachel obima na ndako na ngai. Jo ba obala mobala e penga tangeli nga mbonga telinga tala e bakata mbonga telinga na mesa. Mwana bimi na ndako. Na yebi ke mwana ke na mutema moko basa lelo balinka pressé o mwana pe mobile pe aye pe na ye ko swambo lettre jour na ko bala la kisa biso lettre jour bala mwasi eza journée na ye ko za lettre jour na bala mwasi parce que mobala komi na bu mwasi olinga bala oko conseiller bande ko bato la biso ya basi ono ba balité na ba olinga ba bala basa la ndeni take maman. Base la mobile inde alobake je vais t'épouser. Ah ouais. Ouais, base la ka. Ate sali 30 40 ans, yo zela ka mobile aloba je vais t'épouser. Donc et là te que yo faut forcer mobile épouser. Tika mobile loba je vais t'épouser. Po ba yo bala yo traiteur azate, sécurité azate, na salle moko kuta ya 200 €, ata vient na biso ans luzola yete. O to na ngulu. Pour les aventure. Oh, yo solana anslozolote. Mais ils ont côté bakumba batu pour nani. Oh, solana été. Anslozolo mutu nanga. Mais voilà na lobby parce que ma fille ba okene na makama ma bala net ba base net ba scénario net non. Tu vas souffrir toute seule chez toi. Moto azo applaudir yo. Globa oseko. Moto applaudir. Bon, est-ce qu'on a conscience qu'on peut s'abattre ba na kata mabala? Mais faut ils appellent il y a des mabala parce que bino ba congolais kanga mapa on peut bobenga on mabala na on peut ça conseil ba mabala ba mérine ba religieuse ba la tiro ba voile to ngala passer to ngala ko ba malika ba kanga lopango ba te bosus ba bébé ça ba appelle ça conseil na ba te mabala solo te ba toi en couple en couple c'est nga pe on a en couple net pour faire na mobali bozala bien oui toi na moi de la femme okay. Moi douceur ba petite sœur ba ça ba qui ba connaissance ba fiancé ba chérie tout bon ça soyez soumise hein. Femme soyez soumise c'est tout yo za rapé soumise ma casse nga devant mobali nazala la sexy nazala grâce Mbizi te pour grâce Mbizi non nazala la sexy une femme douce une femme qui écoute une femme doit écouter
Moi, ça a raté que l'oba est belé, mon bala ou l'oba mouké. Non. Moi, ça l'oba ndam, mon bala ne fa l'oba est belé. Donc, moi, c'est les toys. Il faut y avoir belé. Il faut être soumise. Et puis, il faut couper ça à mon bala kimia. Et là, c'est quand on a mon bala, et ça a kimia. So, mon bala, ça a ndako, kimia. Ndako, ça a kimia. Pas en guerre. Ukraine de guerre est en Ukraine. Nanda qu'on ne faut pas autant comme à Ukraine non. Ukraine. Ukraine. Papa le passe là. Ukraine. Razara ma casse la français. Na yo que la sonité. Ukraine. Ukraine. Problème exact donc voilà. Yo bien Ukraine. Problème exact tout le qui déjà. Et c'est bien au conseil ma sœur. Merci. Vraiment, surtout le qu'on a soumis, c'est bien un respect, tout ça. Mais ils ont bien chose au respecter. Mais tout le monde chite l'émission, au décevant, tout trop grâce à Mbizi. N'est-ce pas ça m'a belle, c'est pela, grâce à Mbizi. Oh, ils ont temple et Nzambe. Nous autres, matière, c'est là, nous autres, on a notre évité. Mais quand on peut s'en manipuler, on va s'alaboyer, les conséquences dans le pays. Tant qu'on a ça, c'est ma belle. Est-ce que tu as des conséquences non? Aussi, c'est. Ouais. Mais toi, tu as dit que ça, c'est dans la Turquie ou bien dans la Simanda. Bango pèse bango concert. Quand on a na Champs-Élysées, na foutu 6 000 €. Ba pèse nga pena notice, pena nga na zana notice nanga. Bango kutu bana ba notice te. La conséquence c'est atteint. Faut pèse conséquence na bato ba kina osasa ma pena ba Turquie, otiki France, otiki mboka non. OK Turquie. Donc ça rebi cabinet moko ezaka boye. Mundele mo bobe mutumo boye na bon le na carte. Non, moi c'est reconnu na Champs-Élysées. Côté basala ba Kim Kardashian. Mais quand même, oui, que c'est les sous. Les sous, mais attends. Est-ce que Nzambe, yondo lobi les sous, Nzambe, ça c'est des petites choses. Ça c'est bino. Est-ce que Nzambe a évi qu'on a ça? Étalé, écoutez. Azala maka, na ça c'est libellé. Na ça c'est dans notre base assez. Peu ba comment ça s'envoie. Attends, moi de la fin, apita ton bateau bil ba otrabiso. Ado éviter que notre base ba comment ça s'envoie comme ça nga muké. OK, bon, OK. Na ça c'est nzoto nanga. Na change Nzambe za kuna te Dieu il voit le cœur. Ah. Nous allons travailler dans mon thème. Merci Kadi Njondombala, merci na batutu Fire Basket a invité Bissonio sur Parisien les 19 soirée les puta soirée na ma maman. On a invité na soirée à Fire Basket aux alana bisotu. To tchela bina fiche moeza na affiche soirée à Fire Basketball qui notre kutana bomba ça la soirée na Paris Mikolo bomba kangi Paris na ninga mabeti. La soirée salama salama na ngome Mikolo Fire Basket avec DJ Lutonadio, DJ Ken ba frère na biso donc Lutonado na PC Mbote. Voilà. Sur la ming na snap. Voilà, aux alana ba DJ Ken, aux alana biso tout ba Parisien les 19 rendez-vous avec Fire Basket. Merci de retour à la biso. Dernier message grâce Mbizi. Maman grâce Mbizi, maman na Rachel. Mbote. Pardon, balingi balianga. Na ko fasikote. Merci. Merci hein, na bato balinganga, ya Jolie Mayala, Evan Tumba na Anvers, vient à Bisso. Bato tout balinganga. Oh vraiment alinga kotala ba vidéo nanga. Ayeka na Snapchat nanga Grâce Mbizi 22. Et puis Instagram nanga Grâce Mbizi la sexy off. Na comme déjà na 218 000 abonnés na Instagram. Merci beaucoup à mes poupous et puis mes poupettes. TikTok nanga Grâce Mbizi tout court. Na comme déjà na plus 170 000 abonnés. Merci. Et puis donc voilà, na réseaux sociaux parce que nous sommes actifs mais na réseaux sociaux surtout TikTok na tous les jours. Faut live, faut vidéo na finabiso. Finabiso Twitter. Basta bani. Twitter, finabiso Twitter. Faut pas te moussousou ça la monoroka les news de Star et pas Master Marie-Laure. Facebook, YouTube. Ce qui wana. Mais dans ngai maintenant za na esengo so na bimi libanda na France na Paris côté nga na fana na bimi ka libanda. Na tambolika 2 secondes. Il faut na banokanga ba photo. Po na mboka nanga. Esengo za kabongo. Mais donc au moins mais biso mais donc to chaka ba vidéo na ba TikTok. Au moins na journée moko penza au moins penza osali 500 000 vues na journée moko na TikTok. Au moins on t'a posté sur Twitter. Naza na Twitter te. Au moins niveau star. Mindele baye bio.
ezaka ateka ka Marie la fois nyoka manzoto dans les news de Star YouTube Tracy Mbelenga Glody Diasuka. Voilà. Glody Diasuka Tracy Mbelenga te. Merci. Non. Biso Twitter. Voilà. Merci Zaki plaisir Yambao na fauteuil jaune na journée à l'élo. Merci Madame Balandi Biso. Non, c'est pas peu émission na yo pe. Merci. Nzamba Keno susu musika. Merci. Ide osali na moni et comme le col la griffe fauteuil jaune. Et comme le col la griffe félicitations na concept na yo. Eza bien. Merci. Yo za master nga. Toujours. Mais nga comme déjà milliardaire. Merci restez toujours connectés, branchés na la chaîne partenaire et puis na Sola Vérité. Vous s'abonner na Sola Vérité. Ou la chaîne na biso moko mais ba master pe bazar bazo tindika ba conception na biso. Merci na bande côté pesi biso confiance na bolingo Holanda biso na ba partage. Merci. On est ensemble. Tukutani nga linga basi. Nga pina na jo. Na linga mi ba momi moneti yobo ba momi ba sergo. Nga meta linga mingi ba rolinga moninga na mobali c'est impossible quoi. Tete polémique. On est ensemble.